Zotangelo biloko oyo. Bongisa loboko. Papier mouchoir. Cinglé. Mouchoir ozo babo zombela. Sous-vêtements. Chaussettes. À linge. Yamakila obasi basalela. Eza biloko eza très dangereux ba Christ belé ba négligent que faut basala. Ngai. N'importe quel maboko et kokota na mutuna. Mais bon, c'est dans l'ancienneté par rapport à Moussa. À l'école en Gouda. Ma Bible lobby ordonne ce qu'on a. Tant mutoto maboko azo transmettre o yezali kati. Eza mabete. Bon, attends, ici eza mabete. Ngai. N'importe quel maboko et kokota na mutuna. Mais bon, c'est dans l'ancienneté par rapport à Moussa. À l'école en Gouda. Ma Bible lobby ordonne ce qu'on a. Tant mutoto maboko azo transmettre o yezali kati. Eza na mpukwa normal na ba mpukwa normalité. Baebana. Oki komona muso yoki pena mpuku ngwale kali momoni ete. Eza ba mpukwa normal. Musu pena okomona mpukwa mo pena yo mutu ba okimote ma otalo pena. Nani ebiso kazanko. Puku, mbwa, nyao, nyoka, muselekete soit moni présence à mutefa kima. Mais on puku pena telemiko otalo pena boni aoni tapuku ndengwa boucher pena. Yo suka mbolo to kolia yo. Nani ebiso kazanko. Mwana mutu. Isa mutu. Un esprit qui kobaluka. Na boyamba mutu te boya ko chate me bagarde na ba kwate banda. Ba pasteur ba koma na bagarde siko Yesu Kristo mobateli malamu aza wapi. Na ebisi na lobi toke ni baboyi toke. Avato ya awa toke église moko. Tant toke ba prier après lobi na moto ye ba twebele. Bazela bisanga babisa kati epa ya musala nzambo wana kana bino bitumba bwela kokia mote oyebi ke na lali na 4 nguma munena ya kweli ngana tola tamboli ngana tola na ganji asuka tibaki mukena ye bisoto za la prière ya pokwa te salinga passe na biso ko prière di fun la biso na sa service boto sur la scène. C'est que non, il y a l'équipe qui a sans service. Donc, dans la télé, est-ce qu'elle a payé les kaki? Allié, Basu le Kolomusu Basaini, Bati. Alléluia. La Kwanyati Awa, Oyo Nyo Swadia qui a Yoki Moto Salini, Asanji. Le colonel Zobakate Salini. Je vais passer à la Congo, je suis fait ça maquiller. Là, la fin de la vie, oui, elle a fait des comptes après, depuis 2020. 2024, réaction dans le bandit Koyo, on a évacué et ça pèse. Alors, toi, les gommes pour souffrir, on a senti des bocats, on a bachilé dans le tout. Les godons, on a évité douleur, il y a Congo, souffrance, il y a Congo. Depuis la bonne temps, on a vécu un mot. Na yoka kaka pese mais oyo nga ba betanga wana donc niveau ya pasi wana banda kaka donc pour manifester ce qu'on bien na sati oui na komo ke na mosko na suka et bandi ko se manifester na nzoto loto et bandi ko sa position mususu wana le temps ils ont changé position na pona nga na carte ça nzoto ça nga ba okatanga les machines cousine ya madame Nangaye, bon, soit disant que ceux qui prophétesse, rappellent la répété. Donc, c'est un problème, il y a des ménagements, il y a là. Maman, mon théoté, par rapport au problème, et ça, yo, ma bonne gueule en plus. Allié, Basu le Kolomusu Basaini, Bati. Alléluia. La Kwanyati Awa, Oyo Nyo Swadia qui a Yoki Moto Salini, Asanji. Le colonel Zobakate Salini.
tout la chaîne Nabicho partenaire au Tozanango, donc vous le connaissez déjà. Nous avons mon Sali Nzambe évangéliste Daniel. Où il voit que tu as besoin tant d'actualité kotaka tant makambo belé kotaka ameka ko expliquer biso clairement ndenge nini makambo zo leka Mosali Nzambe Mbote papa Junior. Et puis bon dimanche tu comme on église. Merci beaucoup, merci papa. Nabanga monté je fais avec FM Toko. Voilà, merci na Junior Diasso, merci na Mosali na biso. Évangéliste David. Daniel. Pardon, évangéliste Daniel, merci à Junior Diasso, merci à la bande de Ronion sur Oyo, Bolanda Bisso, la chaîne partenaire, déjà, vous bien déjà, en tout cas, merci. Voilà, Moussali. J'ai dit que santé Zamalam, Golou, Boni, Mabongiso, Zobongisa, pour un événement où il y a déjà, d'ici le 14, hein? Les 12 juin. Ok, campagne le 12 juin. Le 12 juin, j'ai dit. Bengi bana nzambe nyoso o bana Congo bana Kinshasa bana ba intérieur bana ba pays étranger tinda bandeko na yo osoki ata mutu moko na libota na yo aye na campagne wana lobiko ezokota pe pa na yo puisque bible biso ki mutu moko abiki libota mba pe amen. Donc campagne yali na masina Petro Congo précisément référence Wenzalivia. Donc, tant que mon a Wenzalivia wana, terrain bampela. Donc, tant que na Wenzalivia, on a terrain mon présent babenyango, terrain bampela. Donc, pouye wana, otoleka na kosambela. Donc, c'est ça. Voilà, les 12, en tout cas, tu bengi dino pebo s'abonner, tu as crédit parce que les 12, tu as la biso tout en direct, tout le monde a makamonini, et pour les canards terrain bampela malgré bah. Terrain est belé donc nous sommes en direct, vous allez en direct. Comment question na yo, comment sur la WhatsApp et vous allez bien. Vous bien la paix dans un moment où vous êtes en ligne parce que là tout en direct. Vous savez, tout là tout le monde qui est là, j'espère que tout le monde va photo au monde en WhatsApp. Tu dis que nous sommes en l'état qui entre femmes Tamar na prophète Sikatenda, mais les lots tout monde réconciliation. Les lots tout monde mutu oyo ba kritika ki adopesa ba faux prophétie ya milinga lelo ba fukami atie bango maboko est-ce que ils ont mabe to za malamu tout sambela amen pour la question nzambe to pesi au Mexique oza mosanto na isale oza tata biso tozali bana ozali nzambe oyo tikala kana nyongo ya moto te papa lobela biso na nzela na témoignage oyo tikete bana no nyonso bakolanda émission oyo babika na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso amen amen réaction na yo par rapport à ma photo mandela question wana lobi ezalaki ke Sikatenda na femme Tamar bazalaki na kita toyokaki oyo ndeko na biso femme Tamar alobaki toyokaki pe prophétie to message oyo Sikatenda alobelaki femme Tamar après mikolo tomoni réconciliation. Tout le monde femme Tamar a fukami yena mobali na ye Sikatenda tie bango maboko a pamboli bango a longoli milinga o nyonso lingaki kanga femme Tamar ko succès la lelo ba yokani réaction na tant que Mosali Nzambe Yesu alobini oya komikitisa Nzamba kotombola ye mais oya komitombola Nzamba kokitisa Nzamba kokitisa ye ozomona donc tangu bana na nzambe bazaki na boyokani te ezali nzambe te po nzambe asengi bolingo asengi bomoko asengi bana na ye baza na boyokani baza na bolingo baza na komikitisa eloko ser Tamar soki asali yango bongo mpona na nde baimage yango te nayoki ndenge ozoloba soki asali yango mpona mobali nde bamikitisi fete eza na elola esengo eza na lola po ete bana na nzambe moko bakabwanaki me bazongi ini basengani babolimbisi na bamessage oyo babimisanaki bazongi bomoko po ete biso nyonso na se na mokili oyo tozowelela eloko te bato bawelelaka biloko ya mokili oyo bakamwisaka nga estce bato babandi évangile bapapa na biso bayini évangile bapapa les andredi na bale basimoki mbango bazali ye na vie baza te bakufa me liloba loko eza Yesu Kristo aza nzambe ezokontinue donc kowelela eza nini lobi moto kokufa na yo lobi okopola nyonso ekotikala batitre ekotikala baeglize ekotikala
mais lola ekoleka te ezali lifelo mpe ekoleka te ezali ndenge bazalaki na bajeton wana kofingana soki moko na bango akufaki place ezalaki lifelo mais lokola bayokani ezali malamu lokola baser wana mikitisi puisque mosala nzambe mpe oui biso toza ndenge moko mokolo eza yesu christ Amen. mais ancienneté quand même il faut rester pesala nini ezala basali eloko ya malamu bravo puisque bayokisi satana soni oyo akotisaki molimo oyo akoti bon molimo akofinga molimo akanda molimo akoloba mabe babengani bayokisi esoni bana nzambe bayokani bakomi bomoko po ete évangile ya nzambe ekende liboso tobeteli yango maboko basali eloko ya malamu basali eloko ya mabe basali eloko ya malamu basali eloko ya mabe te mais bato ebele mpe babi femme tamara abangaki mpo succès esili donc tolobaki esika te naza vrai vrai prophète nani yango na mokili oyo otikala succès mpo na libela oyebi combien de musiciens ya nzambe oyo basala succès bakufa le succès limo Marie Misambo succès Marie Misambo asala mpo na nga na oyo banga mwana mwasi wanga nazalaki nao na mokili naza kacher me nazalaki soki nalingi kobunda mosusu batie paso na panzi epasola na motu to machete to mbeli ekoti na liso okomona avant nasala na otinda babeta nzembo asalanga bikamo yawe salelanga bikamo na bande kobima nande kobima nango otelema nalingaki nzembo wana mais lelo est-ce que toi bobeta lisolo ya musique ya succès ya bamusicien religieux bobeta lisolo ya Marie Misambo c'est baoblia ye etikaka souvenir a bande koyemba bia kufa bacharle Mbemba bapapa ale moloto bapapa ale moloto surtout Charles Mbemba oyo abuja apesa mona passage oyo abuja apesa mona passage ozomona ayembi babeti ye moto abeti batelefone alo telefone taninge tanga est ce que lelo bana oyo bakoli lelo génération bana na biso ya l'an 2000 génération ko bana baboto na l'an 2000 mata bayebi Charles succès kei succès sila kala kati ya mokili soki ndeko akowelela mokili abanga po succès ezokende nge ekamusanga po eloko ya motuya oyo biso bakristo esengeli tobanga yaka masumu eloko oyo biso bakristo esengeli tobanga po towelela eza mpe kaka bokonzi na nzambe biloko ya motuya yango wana oyo etikali voilà oyo etikali affaire na yebi te bon nayebi te na réaction wana oyo sika te nasalaki ya kosambela mpona bango baya kosengi bolimbisi mais aza mosali ya nzambe te nayebi te nga nayebi bi na ye te mais nayebi ke c'est un pasteur ntango asambeleli moto eza mabe te bandeko wana eske baa bapasteur obe baa bamusicien mobali aza pasteur mwasi aza musicien mobali aza pasteur mwasi aza musicien mwasi bange batia ye maboko mais kota pasteur na ancienneté soki sika tenda azali mikolo otia pasteur wana maboko na mokutu otie maboko na yeleyi loba peut-être soki aza papa na molimo ndako tia ye maboko likolo ya motu mais soki mpe aza mwana na molimo selo ancienneté eza mabe te aotia ye maboko abondeli ye nzambe eza mabe te eza mabe te mais ngai n'importe quel maboko ekokota na motu na ngai mais bon c'est moto aza l'ancienneté par rapport na mosala aleki na nguya bible elobi odonne se kona to moto otia maboko azotransmettre oyo ezali kati na ye tomoni ndeko apesi témoignage awa
pour la maladie ya mpese mbasu babwakela ye atabwe l'église ebele baleye bambongo atangi na bakombo biso te yenga atangi alobi totsa image na ye baliaki mbongo na ye yango adeklare totsa baimage topema mpe baimage yango ntango baliaki mbongo na ye yango adeklare adikaki te babangi kutu balobi kena problème nekomobangisa biso bakomi koboya na meme koyamba ye misusu lokola place oyo bandaki kosafula donc ata na rendez-vous te ifra ya kaka ti le bobenga bango mais awa ye ni infra tapi ya pamba tapi tapi kako ya sombaki oyo elongoli maladi ya mpese elongoli na mbasu na mabondele misala na mabondele ozomona alors mutu nyonso te aza mpe ya otya bato maboko non neti nga mpo mpe na paster atianga maboko mpo na bondela mpe na nzambe natuna identité paster otianga maboko mpo natuna mpe na identité paster otianga maboko bapaster chibin atio maboko boye bénédiction puisque paster mosu akotiao maboko soki na molimo ekobo yo ozwi ekobo wana yo mpo komi na molimo ekobo otangi paster chibin seki asambela ya solo te napesi ye bambote mais j'espère que en tant que serviteur de Dieu aux appels à pasteur ou mususu ebike basé la manzambe na nenga solo na ville ya Kinshasa oui bazali oyebi oui bazali ba ba kotia maboko soki aza na ancienneté kolekanga na cause na opese dignité na opese na cause action de grâce na kepese na bikundelanga nzambe asambelinga neti bapaster kiziamina na kopese sambelanga asambelinga bapaster soni nga naye kosa publicité ya bapaster mais loko otangi kiziamina nakotanga bapaster natangi déjà chibin natangi déjà kiziamina naoki kotanga papa na nga aerego aidine abala esili nakotanga bapaster nzote awa to totombola kombo ya Yesu Kristo totombola bakombo ya bato te mais nalobi ngai n'importe quel pasteur te nakofuka matanga mais soki neti lelo mosali prophète de la nation toyebi akosakoli mpona ndenge oleka na internet lelo tooloba ngo nga lobi nalandaki yo na tene te na chik mokadi napesi bambote bato ebele mpe babengi nga mpona yango tozolanda prophète tozolanda évangéliste mais oyebi ke Yesu Kristo ayaki aza nzambe akutaki bapaster akutaki baprophète babete lisolo ya baprophète te ntango Yesu Kristo ayaki prophétie ekufaki te po ye moko aza nzambe nda bande kolakisa baprophète mais aye déjà aza nzambe ata présent toza na etina prophétie za liso ye ntango aye na nzela molimo mosantu atindelaki biso emisi bomolimo emisi bapaster banani banani matikaki baévangéliste yango mwenga na olobela sili évangéliste voilà olobela sili paster te atika Yesu Kristo atikaki nde baévangéliste baprotre bango baévangéliste atikaki nde bango yango atoolobela sili l'évangéliste babotami eyamboma molimo baye kobotama na sili voilà mosali un bon pasteur il faut à l'évangéliste ok voilà bapaster de Dieu ça va ngola ba expliquer biso nde bobengaka bomeka boyebengaka expliquer biso mais propre évangéliste Daniel bandeko ebele baobengana bapoto naza na besoin na solana évangéliste naza na besoin na tinda contribution misusu bazotinda misusu bakosi na ye mosala nzambe toyebi te pourquoi mais komona motu oyo aye kotémoigne lelo na kati ya église nga moko malgré nayaki retard mais namoni ye témoignage wana osengi ye 10 francs te 1000 francs te mongwa te mafuta te mais bato bazopréféré okende kopesa na bapaster oyo bakombo eyebani ba $2000 ba $3000 est-ce que eza normal to eza mwana $500 $250 biloko ndako asilisi mais awa tosengi bongo te ye mona makanisa sombi tapio yango osenga bana nzala babakisa tapio ekokaka awa malgré ezalaka cher 1 mètre nango eza soki combien wana mais babakisa etonda awa po ebimisa église ya nzambe tosengi bongo mais sikoyo bato ndenge bapaster wana mosusu bazobenda bato ba 2500 ba 5000
Nous avons maman va bien à la biso. La salle qui est mission la prophète boy. Là mon tout na PC 5000 mais il là y a téléphone est-ce que ils a qui cité et ça va gris est-ce que Nzambe akoki ko bitsa moto na mbongo jamais biso to senga ba mbongo te mais évangile Nzambe za yo fele évangélisation za yo fele te to za na campagne ati to na posa ba pli to na posa musique motandimia somba ampli il y a 5000 watts, $600 à PC. Tout ça bien plus. Et mon tandemia ça la podium. A sombi podium te. Mon tapesi mbongo ba sombelo ko ba sombi to ton église malgré mo na ba misale zana na ba crepsage ya ngwana ba couleur. Ba karo efwezwa a wo mo na ba karo ezate église mo efwezwa karo. Photo ba sabakiti makambo bele. Donc moutazo somba bakiti. Toti bakiti. Namoni maman Gigi abenga bi papa. Moi maman Gigi moi c'est ya papa de papa natindeli moi $50 ota moi ba mega na yo. Natie ba mega o etikali esungi ndako te ndako balie eza kabelinga ko kabela. Nzamba toucher akabelanga. Mais mutu soka pesi mbongo et somba eloko ekota l'église somba kota l'église ekota l'église ezali eloko approche note et ça musala nzambe biso lelo tozali laisser l'église aux na ba instrument ya campagne na o ezana ba podium biloko ebele ba drone ba nini ba biloko ebele to na mon église. Donc, ça fait un épisode où on a la souka, à PCBiso, les autres communes à la trône d'église, na biso et ça la campagne. Vous comprenez? Papa il va somber biso caméra. Papa il va te pécher. Et sombi caméra, sombi téléphone, toujours filmé. Papa venu à tindeli biso instrument parti à Luanda. Tout le monde est délai. Maman Blandine kuna bi podium ezala boite botango couleur papa nini ezangi kuna natindi boy bosala musala bo église c'est ça ya nzambe za ya nzambe Yesu emo patema ko bi ya nzambe pia nzambe César pia na César basala nzambe ba comprendre eloko wana te musoka pesi mbongo somba esa musala nzambe sa musala nzambe amen nzambe pa ego zo salela ko tikota ko toucher pe bato mususu basani batabela Neti maman Thérèse Mbangana. Oui, pasteur Boni, na otindela yo boy. Atindela. Uzomon, alobite ke pasteur doit sombelo ko boito na otindela. Atindelo eza ya yo. Nzamba evike na wana de boto wana bana. Mais oyo ava oyamba bato l'église, il faut foutre $250 même frère alobia. Il faut bo, il faut ba droit. Osambeli pe moto wana te olobini. Essentiel, yo, on tape sur sombe loko côté l'église, sambele la mutuana. Yo sambele ote malbalko so na nzambe. Nzambe moko kotia jour na date na oyo traité comme mutuana. Ozona mutuana pe asala masumu te po pesa ba pasteur musala. Pour ba pasteur t'occuper ko to sambela mutu. Mais mutuani kotika masanga te kotika kombo te ngotika bo. Eza faute no pasteur. Yo sambela ki nzambe sa yo ka pointer mais ozela ye à se repentir. Donc c'est ça. Voilà mon sali moi remarque kaka on a mon ama et pas na bino ba pasteur oui c'est bien voilà le pango déjà église écoute la vérité voilà mutu rotamola na mo mais en réalité bandimino ba komi ebelete na kati etonga apparemment bozalaka soki bo bandimi ba komi ebelende et puis ça bino mo orgueil. Pour la minute, tu vois, on a sous côté la bandit binanda goûté. La minute, tu vois, comme mara, n'a pas $500, n'a pas $100. Donc, c'est-à-dire, au bon de la moto, c'est l'animation. On le belanga, tu vas pasteur. Non, non, n'a pas posé question. Quand ils avaient bon, souvent pas pasteur. Donc, pasteur, soit dans la bandit, simple. Oui, awa lelo mo bandit moké. Au mingi pe ba yete lelo mo bandit. Biso awa toza à peu près de 200 fidèles. Ce qui n'a joué un groupe d'intercession. Tout le qui descend. Orandi. Sikoyo
soki tobimi mpo towana bandemisu tosambela bao na telefone baa misika baa mpe na Kinshasa me baa na bata te surtout biso oyo ozomona embouteillage ya ntango papa nga moye nalanda ye eza te na kolanda kaka nini olanda nini ya mondimi yaka te bato batondela yo ozoma mpwana mpo osentir so towana bato ebele balandaka biso na kati ya internet nga so moto abenga na telefone azwi nga te na rapelaka soki moto wana amoni na rappele te loba nazalaki pena bloqué loka bapele ekoti mingi mosusu naza moto na nzambe te na kokosa mais la plupart 600% 99% ya bato babenganga soki azwi nga te fona rappele. Voilà, FM. Voilà, dans le monde un peu différent. Alors, Tozana Bato, église de Bato, Tozanango, et l'équipe d'église est belle. Toza église d'évangélisation, église ya combat spirituel. Awa maïté, ma foutate, mungwate, ma belete, prophétie pété. Ma bonne délicate. Pour nous embêter sa solution, c'est prophétie. Na Jérémie 33:3 alobi bondelanga na kolemba tenga nzambe na monso basekele sko lukani ba monso basekele na ndoto erataka te mais ba prophétie belé ratana. Voilà, mosala ndoto erataka te ba prophétie belé rataka nango ba prophète ba lobi te koto kuna bango pe ba prophétie a bien été rataka te ba prophétie rataka ba prophétie ba lokuta. Mais pourquoi profession pesa moto nzambe apesa ka vision pe provision? Pourquoi la prophétie va appeler ça batterie ça surtout toi na nzamba modèle wana te surtout ali na nzambe ya tiko taka za nzamba temps présent azana passé te azana présent azapela futur te azapela futur ya azaka kana présent azali ndenge moko lelo lobi libela achanza kate kombo de Yesu Christ donc soko luki omongi asa tipota li bondeli kaka kombo Yesu Kristo kaka ndenga bitsenga na koma lobaki naza na yo esika nyonso kotambola na kozala na yo esika nyonso kokoma to kozala na yo soka na bondeli pona ofobika. Voilà, mosali lobi tango doleka na ipashik en tout cas bato bele babengaki balobi atu na yo mosali lobelaki makambo ya papier mouchoir bandeko bele balobi basombaka liso bamouchoir te tozongela bamouchoir na biso ya kala opangusi osokoli totika bamakambo bapapier opo olobaki yo moko olobaki na monde oyo bozalaka na skala ndenge boutilisaka yango bato bangela bazwa éclaircissement koto wana mosali sikoyo tosalaka nango ndenge nini tosala ezala te papier mouchoir te to tosala nango ndenge po monde ya ténèbre bango tozoyeba développé nazotangela biloko oyo bongisa loboko papier mouchoir, cinglé, mouchoir ozo babo zombela, sous-vêtements, chaussettes, à linge, yamakila o basu basalela. Eza biloko eza très dangereux ba Christ belé ba négligeant que faut basala. Mais si ko pona ko bangisa ba Christ te. Na koyesa bambaza na ville ya repentance na prière puisque eloko nyonso eza ya moyenge ebeni so ekomi na monde ya ténèbre ezalaka kake bazwaka yango te basindaka yango te tozalaki ozomonaki po to récupérer ba étoile ya bato nasalela yango na niveau ya monde ya ténèbre ezalaki kaka mpe bapapier mouchoir okoza na mwana classe otanga kozwa kayo bwaka na balabala topesa batekela nguba po biso tozalaki na époque wana so tobuni na époque wana bakombaka tosende bafétiche bacérémonie basérie wana lelo te ntango tolokoti to tosombi yebaki mpo na yo ato kosilisaka classe mosala ekoya te tobloke yo apartir critique tobloke village tozalaki mbatu ndenge balambaka boye mama te wenzala asombi biloko to ndunda to nini adongoli yango
Toi, sombaki soso, ndenge la ki l'époque, pour les qui a mis ta carte, n'a pas chassé. Na vantar, na quartier, ba mon, na ya, du chassa soso, na boîte yango, na balabala. To lokoti yango, nda pour aller côté nzala. Mobile, il faut li balé, mounini, moussale, koufa. Ce qui vous a qui va commercer, c'est faut bailler, babinombo. Beaucoup, ya. To même économie, on a bloqué. Pour n'aller bolia malamu na moi, il faut souffrir. Moussala ya diable la qui s'acquibiso pendant monde entier pour souffrir des bateaux. Motoazui en linge na ya makila. Mwana mwasi. Alongoli ake koboka na fula bwaki fulu nyonso za aéroport abandoki. Abwaki na wc toilette nyonso za boîte postale ya communication avec esprit. Ekei tozui yango to bloquer toile na ye, to bloquer mabota na ye. Na 4 étoiles wana eza libala nde to bloquer. Pe to kopesa ye soka za mwasi mobali ya moto. Ozui papier mouchoir opangusi mutoki obwaki mutoki wana ezali vi na yo. Mutoki utwa, mutoki uti na kati ya makilati. Mutoki na makileze loko mokoti. To récupérer étoile ya vi na yo esali nini ekei vi na yo mobimbo zali maman zali papa okoza na difficulté obumu eno mundo zakana kulela lela. Lobe fo luka Yesu Kristo na bozindo poki mama sumu posala nini obika. Pour les seuls libérateurs na biso za Yesu Kristo. Ana ba jité na ba pétrole te na ba citron te na ba mai te na ba mafuta te. Tout pratique eza bondoki. Et Satan abiki sakabatu na yete. Lobi koni yo kozango pa ya Satan. Puis toi to lobi ya Satan to lobi la banganga. To ba charlatan to lobi la. Je bazaka na Congo. Je suis personne makiti. Ngala fana bi où est ce numéro? Elle a fait des comptes après depuis 2020. 2024 réaction dans le bandit koyo pour na yebakie et ça pèse. Alors toi les gomi ko souffrir na osanso de bokata na ba chilette na nzoto. Le godon na éviter douleur ya bongo, souffrance ya bongo depuis la botama na vivre un motier. Na yoka kaka pese mais oyo nga ba betanga wana no niveau ya pasi wana banda kaka donc pour manifester ce qu'on bien na sati oui na komo ke na mosko na suka et bandi ce qu'on se manifester na nzoto loto et bandi ko sa position mususu wana le temps ils ont changé position na pona na carte ya nzoto ça na ba okata ngani ba chilex cousine ya madame Nangaye, bon, soit disant que ceux qui prophétesse, rappellent la RDPD. Donc, c'est un problème, il y a des ménagements, il y a là. Maman, mon théoté, par rapport au problème, et ça, yo, ma voix qui est là en piscine depuis 2020. Mais souvent, et ça, c'est le bon, et vos bons maillots, mais les mecs qui ont battu ici en 2025. La vie, PC. On a au moins la zone civile, la vie, et ça, PC. Yo, mon amour, le théoté, et ça, là, on va voir 4 machines. La carte exacte. Habito que les Brazzaville, pour les à la marché, mon total, battre à la nyonso, par retraité. La zone, mon garanti, il y a beaucoup de bamsou, la teka, bamsou, la kaba. Donc, ça va être la prochaine pour que les Brazzaville, pour que les Brazzaville. Avant tout, il y a un monde qui s'est dit que la continue dans Babylone, qui s'est dit que valise, il y a là-bas, moi, je vais me accessoire, et continue la chance, il y a Monto fallait que tu aies un bon moment. Otenga ndo tokenze la mote bino bokende mwana wana mama. So alona ndekolo ya moso yo kaka ye aye na projet ke tokende Brazzaville au que traiter nga aba moi traiter et ça fait. Avant tokende la sio ya tokomi. C'est là monto ya tibo. Nga pe première fois que de Brazzaville. Fingo bazala ki wana na port ya Pila azaka kilo azabi mama. Muntu fallait to ya na ye muntu azalakawa alobaki ya ko ya simama ndenge toza muntu pe wa pesa biso numéro to bengi azo ya mbati to sa de fiona me mabiso l'hôtel moko tala mopaya hôtel wala par jour to fita 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA donc ils ont ya biso ça 43 000 francs congolais par jour to c'est l'hôtel wala plus de un mois chaque jour 10 000 francs CFA. La bengi la vie au chiffre et ça les camoto au débabo. Au titre de makelele
déjà beaucoup mis Brazza et à Mokabana Nabana n'a pas première fois n'a pas Brazza ça à maman. Yo kokati na ngali ngala bongo te parce que ezalaki na intention na ngate pour aller à Brazzaville. Yo no ba ki koto yo ezala ba moyen oyo ba traitaka pour ngala ya au traitement. Et comme je suis à Boda oui a voye bongo ekende. Déjà un mois bêta machine 43 000 francs CFA pendant un mois. Ça fait combien? Si on a talité, il faut la louka moyen, la louka ma démarche, ma commissionnaire. Donc, le peut permettre d'aller bander dans le salon. Donc, si ma commissionnaire, ma seule mission dans mon Mongali. À partir de Mongali, on a si qu'on a vu ce qu'il y a souffrance. Moukoussa, nous autres motos, couleur, nous autres échanges. Oh, nous avons pas fait ce qu'on dit. D'abord, moi, boye. Soni pour sa baby, Soto Mundimba, aspect physique et koufi donc et la pesa mais moi dans la tenamba, la cola de la mandenge nini. Tu vois son nom na Mongali. To bana ya ko na papa Vasco awa. To bana pe ko zo ide to benga ye, to benga mbala moko et son nom est décrochaté. La vie c'est femme na makati to benga papa Vasco. Nato la desio la vitu abi mekala no da musengoleka la bengi eleki papa le non pour rappeler là na sa service auto sur la scène la vie c'est que non eleki m'a remis sa service to vandi da rappeler pour expliquer la pengoleka ki c'est bazaka na Congo c'est ça makiti là la fin abi ah où est Zeni Naomo elle a fait des comptes après la béton depuis 2020 2024 réaction dans le bandit koyo pour y baquer et ça pèse. Alors toi les commis pour souffrir là on s'entend de bon katanga bachilette dans tout. Les godons n'a évité douleur et à Congo souffrance et à Congo depuis la botama là on a vécu un moté. Na yoka kaka pèse mais on a ba betanga wana non niveau ya passe wana pendant 4 ans donc vous pouvez manifester ce combien là c'est que oui. Comme qui est dans mon score de souka, et bandit faut se manifester dans l'auto, et bandit qu'on soit position moussou. Voilà les temps ils ont changé de position dans pour la carte sans doute ça on va au carte on a des bachillettes. Cousine il y a madame Nangaye, bon, soit disant que ceux qui prophétesse, rappelle la RDPD. Donc c'est un problème il y a des ménagements et là, maman monte au thé, par rapport au problème et ça va. Yo, papa qui est là en piscine depuis 2020. Pessoana et je suis le bon. Et mon maillot, mais le mythe, on m'a checké en 2025. La vie PC. On a au moins la zone civile, la vie est à PC. Yo, mon amour, le tout est zone, ça là, on va au carton machilette, la carte exacte. Habito que les Brazzaville. Pour les à la marché, mon total, ma tête à la mionso, ma retraité. La zone, bon, est grandi, il y a beaucoup de choses, sur la tête, sur la kaba. La prochaine fois que nous Brazzaville. Avant de il y a un monde qui s'est la continue à Babylone qui ma valise à Bilamba, moi Biloma accessoire, et continue à chance Biloma qui mon tour fallait que n'aille à Botimon Comprendre. Autant notre Kenza, mon hôtel Biloma qui est, on a maman. Soit on a des volants, il y a mon soyo, Kakaye, ailleurs approché que tout qui est de Brazzaville, on peut traiter, avant moi traiter. Et ça fait avant que les Gassio ya tokomi c'est là mon toya bon la première fois que les Brazzaville fimo azala ki wana na port ya Pila azaka ki no azabi mama muntu fallait to ya na ye muntu azala kawa alobaki ya ko ya sima mais toza muntu pe wa pe sa biso numéro to bengi azo ya mbate to sa de fiwana me mabiso l'hôtel moko tala mon paya hôtel wala par chute au fait à 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA, donc ils ont 43 000 francs congolais par jour. Tout seul l'hôtel plus de 1 mois. 1 mois chaque jour, 10 000 francs CFA. La bengi et la vie au juste. Et ça, les tambours, tout est pas bon. Quand tu veux maquiller, déjà, beaucoup de Brazza et un peu de Kabana là-bas, on a fait la première fois, on a Brazza ça à maman.
Yoko kati na ngali ngala bomote parce que ezalaki na intention na ngate pour aller à sa vie. Yondo ba ki koto yo ezala ba moyen oyo ba traitaka pour ngala ya au traitinga. Et comme je suis à Boda, oui, ah oui, bon oui kende. Déjà un mois bêta machine 43 000 francs CFA pendant un mois. Ça fait combien? Si on a talité, il faut la luka moyen, la luka ma démarche, ma commissionnaire, tout le temps pour permettre d'aller bader na bourse. Aussi ma commissionnaire, parce que nous sommes dans mon ami. À partir de mon ami, on a ce qu'on a dit, c'est que nous avons souffrance. Nous coursons, nous sommes moto, pour les gens de changer. Oh, nous sommes pas parce que d'accord, moi, pour rien. Soni pour sa jote baby joto mobimba aspect physique et oufi donc et la mesa mais moi dans la telamba na kola telamba ndenge nini to so na kuna mongali to bana de ko na papa parce que ah to bana pe ko zo ile to benga ye to benga mbala moko et so na me décrochater même si femme na makati to benga pa parce que nato la desio la vitu abi mekala lo damu sengoleka na bengi eleki papa le bino pour rappeler là na sa service boto sur la cima même si que non eleki malobia sa service to vandi na rappeler bo etikala pe goleka ki allié bazu lokolo musu basaini ni batie. Alléluia. Takwa nyati awa. Oyo nyoso aliaki ya yoki moto sali nini? Asanji. Lokolo nezo bakate sali nini? Lokolo nezo bakate esali nini? Baliaki deja posonaye. O wane zalaki ya yiki. Metakwa koti awa. Kaka na kombo na Yesu Kristo. Oyo azana maite na mafuta te. Posona esonga katese nini? Yango yo poyawa o nyoso bamelaki ya yo lelo bazo sanza ya. Papa bande ko banyota pona nano na sapatu te na biebe ba ka sobe oza la mote mu. Asa awa. Amen. Amen. Kolanda pe, l'église au monde a battu plein. Problème est à cause de Yesu. Problème est à cause de battu plein. Awa toi na posa quantité, toi na posa qualité. Qualité za banani, batu batambo na kanakobanga, nzambe. Awa batu batambola na kobanga nzambe ata miracle atie loboko abondeli yo yeba kokobika kwete awa ezali place moko sacré kaka Yesu Kristo nde arenyaka awa. Alléluia. Bascroquer na bapaster babenga bien mais ba $250 ba escroquer. Papa, tu même il y a même $2080. Pour la fala no kwa atsikeleso alomola ngati ba TV na mie ba TV na mie na ba prophète to examulai mais awa ndekwa sombeli nzambe kaka tapi oyo ko tapi oyo e remplacer na prison tapi oyo uki prison ote kauti tapi oyo uki prison malade empecesali nini. Pendant 5 ans, tapi oyo nakondima nalobokwa mosala nzambe likolo na ye kotamba silongwe mpesi longwe akomi restauré. Tapi oyo ekosilisa bandoki nyonso batiaki bitumba liboso. Banda Genèse ti Apocalypse eloko mabeza te. Nzamba lobi na Exode chapitre 23 verset 25
soki bokosalela nga nakolongola maladi kati na bino. To tosengaki embongo te. Pesa mbongo to ya bayo. Tala, ba témoignage zawa. Ba témoignage za awa. Soki nzamba salela yo, yo zobomba. Moya salela yo mususu, ezake. Ezaka batebele nzamba bikisa bango na maladi. Abikisa bana na bango na maladi. Mais ti lelo na no témoignage bona mwa nzambe te. Alléluia. Esenga ko témoigner oyokisi loko wana soni etiki yo pepo na libela. Yo bombi bola mwa nzambe. Alléluia. Nzambe nenga bikisi yo kangama na ye po na libela. Kotika yeke abikisi yo na maite na mafuta te na mungwa te kaka na kombo na Yesu Kristo. Continue na kobanga ye, continue na kosambela ye, continue na kosalela ye, peluka komite moko na kati église oyo. Yo fokota na komite évangélisation. Baya epana Yesu Kristo. Kwete bade kana kusala nini babika. Zambe a pambola yo. Donc senga na biso pe droite lokolo biki pesa biso droit. Pana Yesu Kristo za bombote. Amen. Alléluia. Mama madame na yeyo aliye muto yaki mutali boso zwa miko. Aliyi a Misanga sika oyo. Nozo kimia. Nenge pebino boso mo na ga boso na. Nalobaki ndenge papa lobi na bandela foka na bandela mpona continue na ompe na sala lelo nazalaki na pota moko nazokaki na séparateur ya libende ya victoire okondima teke place wana tata mobimba lokola nga na kokwea wana osoki na kotota na wana mpona zoka namoni ke nga na kati si lokolo ya droite ya gauche mpona bena na senti babloke nga lokolo ya droite likolo na perdre équilibre dans le colon na gauche ba petit nga na séparateur. Donc jusque là on a mon atika na comprendre phénomène wana te ba sala ki wana muso ba tele misinga non ça va na tombo la pantalon boy pota ya ko sala te pota ko desoti lelo et zongi pota pour la nzamba papa parce que c'est du pota. Donc les zongi pota ndenge bomoni pour la nzambe ya papa Vasco esalaki ke tolandaka papa Vasco depuis tozalaki ti tovoyageaki na madame nanga tokende Brazzaville suite kaka ya babitumba ndenge tozala yango madame ayaki ayebisaka te papa place naki namoni ke nzambe azali mpe baproblème tozala yango nzambe ya papa Vasco nde motu akosala biso ngolo nabi mama nalembi mpe totamboli tro toketi Brazzaville bamakambu tala siko naye kozonga lisu pota oyo mayele vraimen esilaki nga première veille ezalaki dimanche liboso toye prière veille mpe ya mbala liboso toye après prière papa Vasco abenga tosola tunga ndeni pota nayebise pota ngo sava ya mpe abite loba sava nabi wi sava par rapport ndenge ezalaki nazongi mpe nakofanda en même instant quand on a le moins papa na zone qui na balo ça déjà pourtant on a mon cousin on dit bon mon cousin est théâtre béni pour là vraiment première fois na kutala musala nzambe na découvrir on a moni d'habitude na yo kaka pas bateau même si femme na la tout bon est-ce que basala nzambe ya solo basali parce que jusque là tout tamboli partout place ni to comité kozonga na zongi ndaku mo fatigue ya pongi nalala mo moke mukusa nafungola pota pote kaoki moni poto ti na tie boye eza juste kaka keno mpona koinvite bapoussière mpona bamicrobe mais pota eza ya kokauka tota maboko eza wapi après 5 jours fallait basala passement mais pota oyo na 5e jour basala passement
pota ekauki te me pota ekoti tofina na ndenge moko ke meme ngai me oshiste pota ekomi lisusu boye na kati ya motema papa wana akamwa bi te naosala pasema likolo me totala ngo ati l'église leji tokata basinga l'église ekoma pota kaka na même position wana donc oyo esalemi eza ngolu oyo naluka yango na baeglise ebele bato namonaki ke bandeko na nga na souffrir komona ngai eza ngolu eza grâce nabotami na libota moko boye histoire na vi na nga soki nzambe te me naza te me nasinali mwa nazopesa nzambe merci mpona mwasi na nga ma meilleur ami moninga na nga oyo soki azalaki otomisa te na vi na nga na bitumba ya kuta na vi na nga na kima mpe bitumba na nga ekoma bitumba na ye toleki même na baconséquence ezalaki ya nga ye bakotaki na kati nango na 2020 babetama pese ya kati pese ya kati wana natikala koyeba mpe yango te natikala mpe kokomprendre yango te namonaka keno baloti bomobima nga na poitrine baloto na mitunu baloto mobondenga moi je pense que eza bamafuta parfois esimbi nga te na change mafuta baloto ezobima kaka nakie kote ya badermatologue ya bawest africain bazala na zambu na explike bango mpe na sukolaka na savo ya bien na pakola mpe bamafuta ya bien mais biloko ezobima nga esalaka bien te poitrine eza deja kibomoto ya biso mibali me naomona boyebisa abi te kosila na dépasse na niveau moko boye ntina ke kota badermatologue mosusu mpe bazaka na kongo awa solution epesamaki te nga na fa na bi oyo ezali nango elle a fait des comptes après babetango depuis 2024 réaction nango ebandi sikoyo mpona yebaki eza pesa baloto wana ekomi kosufre nga na osanso de baokatanga bashilete na nzoto ndeko donc nayebi te douleur ya bongo souffrance ya bongo depuis nabotama nao na vivra yango te nayokaka kaka pese mais oyo nga babetanga wana donc niveau ya pasi wana banda kaka donc okoki manifeste siko bien nasatike wi nakomokenda ngo sikoyo na suka ebandi siko kose manifeste na nzoto loto ebandi kozwa position mosusu wana leta ezochange position na mpo na nga na kati ya nzoto eza longa baokatanga nde bashilete cousine ya madame na ngai ye bon soit disant mpe soki prophétesse nga mpe nayebi te tozalaki na problème ya déménagement ya ndako mbala mo moto o te par problème eza wa yo babokela o pesi depuis 2020 pesi wana eza sirement ekoboma yo mais limite o batiaki ti na 2025 nabi pesi oda oyo nga nazosibir abi eza pesi yo omona ngo loto te ezosala olonga baokato bagilete na kaka bi exact abi tokende Brazzaville kuna eza na marché moko total batekaka nyonso baotraite ndeko nazwa mbongo ya garanti biloko ya ndako kutu bamisu na teka bamisu na kaba tozalaki na prochain kokende Brazzaville te toke Brazzaville avant tokende yeno moto ebisangaki tokende nakoti na babiloko etikalaki bavalise ya bilamba mwa biloko ya mike baaccessoire ekoti na chance biloko ekei moto fale tokenda ya boti mokomana otengana nde tokenzela moko te bino bokende nga na olanda mama so alona ndeko na yo ya mwasi oyo kaka ye aye na proche ke tokende Brazzaville otraite nga awa mwa traite eza te avant tokende kasi oya tokomi zela moto oya te bon nga mpe première fois nakende Brazzaville fingo azalaki wana na port ya pila aza kakinoise abimama moto fale toya na ye moto azalaka awa alobaki ya koya nsima ndenge toza moto mpe oyo apekisa biso numero tobengi azoyamba te tosande fi wana mema biso na hotel moko talaka mopaya hotel wana par jour tofuta 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA donc eza loka na aya biso eza loka 43 000 francs congolais par jour tosali hotel wana plus de un mois chaque jour 10 000 francs CFA
na bengi la vie au juste et ça les tambuto o te pabo o ti nga makelele déjà beaucoup mi braza et amboka bana na bana nga pe première fois na roma braza za mama yo ko kati na nga lingala bongo te parce que ezalaki na intention na nga te pour aller à braza vie yo ndo ba ke koto yo ezala ba moyen oyo ba traitaka pour nga ya o traiter nga et comme je suis à bout d'avoir avoué bongo ekende déjà un mois bêta machine 43 000 francs CFA pendant un mois. Ça fait combien? Si on a dit, il faut la louka moyen, la louka ma dimension, ma commissionnaire, tout le temps, pour permettre d'aller bander une brosse. Aussi ma commissionnaire, ma seule mission dans mon Mongali. À partir de Mongali, on a si qu'on a vu ce qu'il y a souffrance, Moukoussa, nous autres motos. Couleur en train de changer. Oh, yo, nous avons pas façon de. D'abord, moi, boy, hein. La paix partie. Dans la paix partie, la maison, on a la commettre sur la monnaie qui voit en boy. On a quoi qui est le mot parti. On a combien de casso. Sony. Pour ça, nous autres, baby. Nous autres, mon bimba, aspect physique et coufi donc. Et la paix, ça, mais moi, dans la télamba, la colère de la mandenge, nini. Tu veux que je mon mari? Tu vas aller à papa parce que tu vas aller à cause de l'idée, tu vas aller tu vas aller à Malamoko et je n'ai pas dit que châtier. Même si femme n'a pas dit tu vas aller à papa parce que nous avons la décision de la vie, tu as dit mais quand nous avons ce qu'on est là, la béni et l'équipe, papa le bilan pour rappeler là, dans service, pour tout sur la cime. Même si que non, il y a l'équipe à l'objet sans service. Tu vas dire, dans la période où est-ce qu'elle a payé les quartiers? L'État te va dire, voilà, tu as dit que Namaramoutou n'a pas la Kinshasa. Kuna na yedi Maramouté, na zone d'Akou, dépense, moi là, il faut, donc, et qu'on a aussi ça la moussala, aussi sa bénéfice, aussi pas béni à vos services, la calcul les années. Là, il y a un bon réseau de massif au Bima. Comprenez-vous que l'on peut beaucoup ici, Makamutu presque sur d'autres qui disent Makamutu et PSC Kaka. Et c'est la mission à l'école. Moi, ça va mettre beaucoup, mais les sabots pour là. La vie qui est en train mais ça va être. Et ça va le démon diable à son combattre mission. Tout ça, ton écoute à la papa Vasco. Tu vois, tout ça qui l'a fait à moi, il y a fait. Tu vois, papa Vasco et l'équipe, tous à la mission. Alors, papa, bonjour, non, oui, ça va, il y a des gens qui ont boire. Tout ça, tout le monde a dit la vie, après c'est ça pour boire. Voilà, parce que Thomas, la monnaie va partir, la toquée au temps, ou à temps à compoter. Ah oui, parce qu'avant qu'on coûte la foute à $250. Mais tandis que la salle a passé, la zone où elle est soumise. Mais $250, on a tout sur les locaux mobiles. Après, un protocole, non, pas tout. Oui, on a pas mon anda, anda, boucan, on a pas mon frère, pas mon anda. Après 5 jours, il y a prié en Tokyo. Protocole, on a que non, papa l'a dit, les goulages de Yambatipo, il n'y a pas de banga, à ça, Moutou. Je m'attends pas. Alors, il y a quoi Yambati, il y a ça, Moutou, il n'y a pas de banga, à son banga. La vie, mais, ce qui est ça, qui est bon, tu as une administration, c'est bon, pas de bouger un bon. Maintenant, c'est limité parce que la paix, c'est qu'il y a un comme Jésus-Christ. La paix, on va comme on a été. D'ailleurs, madame, dans la période, on a dit sur la photo qu'il y a qui peut avoir. Mais les choux, on a. Mais cousin, on est allé par là, et comme on ne peut pas aller. Donc, ils sont balés, il y a solé dans la pointe là, il y a peine solé là, dans la pointe là. Nana Kokwata Muninga, Nana Boyoka Mawaya Muni, Yamuninga. Habite papa. Nera la mukibo lelo avant qu'il n'a tout ça vous n'a pas parce qu'on fera qu'il est dans l'église voilà n'a découvert en 3 après tu lui donner une tour la de la prière bah quand ça y est a commis n'a bien un téléphone au commis oui n'a commis au bout de la motion de papa parce qu'on a ça là pour autina berger à jouer voilà maman donc Mikusamoko est débordant même berger chaussure ayebi histoire ntango ayambaki makati siki babondeli makati siki kaka ndenge berger abondelaki makati mama sati mikosana stop directement nga esika nazalaki stop
Donc, aussi à ce moment-là, la téléphone. Nabi okomi, papa moni asante atina benji. Benji abondele, papa mi kusika na mama ngapi na santi nzoto malili ekati. Ngamu kuna zera bakamara na balosi na bichi Christ. Oza théâtre omesane. Donc mi kusika kuna ekati apekati. Bon na wewe baso eza théâtre. Tinda no mwana musala na sumanda. Obi kendeko ngamona bata bakota kwasume na biliti na kota moi po beta ngate oyo kata soki katibo na lembi na komi na suka na bibi kota moi na telemi moi ezwanga ina faire ba 1h30 minutes mukusa exacte chaleur exacte esika oyo zakabongisa mpona nga nasalela ye eza esika oyo mosi na nakomi wana maladi oyo kodisparaitre nayebisaki nzambe nakepa pourkoi maskote nakepa na yo monanaka na nzela ya basali na yo nayebi ke okotya loboko na mosali na yo ntango ya kokondela na koyoka bien mpe maladi oyo ekozala efase nasonga ndako naexplike madame asingabi papa mokosekaka ndinga mpe kuna ekati mamata mobisinga ko ekati ko longola bashe ekati totano nde tolala bombetu malili nabi oyo eza ndoto benete komsa dimanche fotoke mais ezalaki dimanche liboso toyaki na ye wana pota nazosufrir na pota oyo naleki na pota wana deja eloko wana pota ekutango toyaki tosisi mpe bouya papa ya bibiso abi tosololi abi te ngai naza simple instrument nzambe ekolo yesu kristo nde abikisaka nabi abi ozala kondimake soki nabondeli nzambe akosabi akosaka wana naza motema nga mona nayebi deja sasalaki deja oyo ezalaka formalité accomplissement abondelaki na meshe bangi bapakoli yo na kusama peka bapakoli yo na katikati ya bamakolo me nayebi soki omonika poselongi na nga ndenge ezali ndenge nsima peka nange ezongi ndenge kati ya makolo nange ezongi kolela nzoto na nga ebongi totomona na mwa bien papa pasto papa nzamba mona yo nzamba baselo mikolo mpona nzambe na yo te nayebi te likolo na nga nasala ndenge nini histoire oyo ndeko soki oyebi dineur nango te okomona oluka théâtre nzamba aza malamu mpona oyo etikali nayebi ndenge abandi aoke nango ti na suka na pesi nzamba beta maboko makasi Alléluia. Alléluia. Lobiko eyaka pamba te eyaka na bitumba. Esika oyo ezali esika Yesu Kristo azali. Tango babenga na lobi boya wapi l'église. Église ezali nzoto ya Yesu Kristo. Bayaka tinesika oyo ngana mabondeli na tindi Josué nalobi kende koyamba bapaya baza kuna. Akuti bango alobi papa nakuti mama azali awa. Nalobi sambela pona ye. Nzambe aza nzambe ya alliance. Amen. Oyo asalaki na Abraham. Amen. Asalaki na Lisandre edi na bana. Azosala nga. Aosala pe na kokota kotaki awa. Akotaki na kati ya nzoto ya Yesu Kristo.
molili nyonso oyo ekotaki kati na ye oyo ebande komultiplie maladi kwenuka kufa kati na ye esalaki nini ekimaki kaka na libanda weke lumière na ténèbre eyokanaka te esengelaki ténèbre ekima na libanda ntango akoti na lumière. Alléluia. Biso topesaka mai te. Awo yoki lobiko topesaki mai topesaka mai te. Topesaka pe mafuta te. Topesaka pe mungwa te. Topesaka pe prophétie te. Nzamba monisa biso na ndoto. Prophétie ekikosimba te, mais ndoto ekataka te mpo ndoto eza réalité. Ayaki mpe awa po akutana biso tosengaki ye mpe mbongo te. Kiosomba jeto po kutana mosali ya Nzambe te. Po ete Nzambe alobi napesi yo fele bino mpe bopesa yo fele. Mais boyoki combien ya bambongo babebisi kokende Brazzaville koyoka basali na Nzambe mosusu mpo na Congo mpo balekaka na batv $250 ekei mosali ya Nzambe obi azobanga yebebe mutu ayebi ndenge bakangaka ye ndeyebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye ndeyebi ndenge babongisaka. Soki diable etilisaki nga pendant 24 ans mpona kobebisa bavia bato mpe mpona kokanga bavia bato. Me lelo Yesu Kristo aza Nzambe atindi nga alobi na poni yo lokola lumière na nga ende kofongola bana na nga miso baoyo baza na bowumbu longola bango na bowumbu baoyo baza na prison kimisa bango na prison na kombo kaka ya nani ya Yesu Kristo. Nekwayaki église awa deux fois dimanche na vendredi na veillée abandai kolata sapatu te azoya église dimanche na lipapa lokola Nzambe atalaka mpe kolata te atalaka motema. Amen, hein? Amen. Mais lelo ndekwaye église na church oyo mbula ebele alataka keti te likolo bashanzaki ye lokolo bazwi oyo ayeba lie bazwi lokolo mosusu basali nini batie ye zwa kuna telema kuna yo nde telema kuna telema kuna loba mwa makasi mama. Eza na baeglise mosusu bapaster balekaka ba YouTube ya minene tokomi bazoyebisa biso balobi kana bino biso te moto tokotraite yango Nzambe mpe te moto akotraite yango kana bino moko boluka Nzambe epui ndenge eza boye na koyamba mutu te boya kotia tembe bagarde nango bakwate libanda. Bapaster bakoma na bagarde siko Yesu Kristo mobateli malamu aza wapi nayebisi ye nalobi tokende baboyi tokende avant toya awa toke église moko ntango toke baprie apres lobi nango toye bato ebele bazoyebisanga babisa kati epai ya mosala ya Nzambe wana kana bino bitumba boye nakoki yango te oyebi ke nalali na 4 nguma munene ya kweli ngana tola tamboli nga na tolo na gangi atuka etikaki mukena yebiso tozala priere ya pokwa te esalinga pasi na biso koprie lifu mpona biso te tokata makolo apres ndenge bandopesa ye bambongo atali sikoya intere ya mbongo otokende ngomba na nani na zo bangomba soki na ye place ba prophète bokisa bencaptation bokufa bakomo bimisa ngai ote mbule beti tokende ngomba te wana azopesa ba $50 azopesa ba $70
Encore, excuse-moi, encore ma pasteur, ce maman mon dimo quoi peut s'accailler bongo. Yenda comme privilégié l'église wana. Ataza qui n'a rendez-vous des fois yambaye. Vous si $50 après 2 jours, n'est dit qu'on pète à le coronae, n'a dit bendé à séparateur pour t'aller voilà. Après vous savez dans ma bengi biso, on dit de l'eau mon était habité dans des sites où il y a du soute. On a dit n'habité ni. Muto kekuta na isunga likamba boye pota boye mukuwe tikali lipanda bake kotonga edipens en tout cas pour quitter mukusa pe ezoni na makasi na nzoto moyen to lisusu esate tinde na alo babwe ba message ya kaka na telefone pona nini kwa kende ko pesa mbongo awa masenga ka mbongo awa toye tana mikro yangwana tala miko awa basenga ka mbongo awa to pesa yo mafuta to pesa yo mai to pesa yo mungwa kaka nani Yesu Kristo tala soko moni na église basela ba mai ba mafuta ba mabele banini bondo kieza wana et puis ba pasteur wana baza siré ke bakoki pe kosala nini kobika to kobikisa moto baza sirte na etamboleli na bango eza ya mabe esi batika nzambe kala po nzambe atikaka motu nde atikaka nzambe na koyebisa yo sekre ya lobiko eza kaka biloko mibale kotambola na kobanga nzambe kosalela nzambe kosalela pasteur te kosalela nani nzambe papa awa asombi tapi oyo elongoli maladi ya mpesi asombi tapi oyo elongoli maladi ya nini ya mbasu makepa pasteur oyo soko otali ye na tv okamoi 2500 kei 500 kei donc yeso ki aye rendez-vous ese akwesa rendez-vous po pasteur soka moni ezaka kanini mbongo alleluya bana na nzambe koya na Yesu Kristo komi tembe ti lelo nzambe azosala esika ozomona bitumba eza te nzambe aza place wana te nzambe aza esika oyo bitumba esali nini ezali tokangama na nzambe aza na bomoi papa mama awa komite ya bamama mpe ezalaka bapriaka okota na komite ya bamama papa yo salela nzambe na komite ya nini ya evangelisation po ete na nzela na yo nzambe abikisi yo akobikisa mpe bato mosu oyo baa na baka ya nini ya bamaladi nzambe apambola bino koke kovanda omoni mutu azwa dongola ndunda to pondu oyo oliaza na poubelle mona lopango na ye azwa abwaki na balabala oyo balabala ekoma salite to ramase yango bolala nzala ata na inane bokolala nzala ata 150 fois po souffrance ekotela bino okokanga bandoki ya famille na bino na yo moko ozali mais siko oyo nyonso ozali mwana nzambe mokili oyo ezali ya nzambe bible elobi na biso na Psaume chapitre 119 nzambe alobi likolo mpe na se ezali ya ye kasi apesi mabele na mwana na moto donc mwana na moto ezali ngai na yo oyo tondimi Yesu Kristo na kati ya bomoi na biso eloko nyonso ya biso eza intouchable soki otali mingi okoremarke biloko oyo bampuku na kati ya ndako soki omoni mpuku ayibi eloko loba ayibi sous-vêtement soki omoni mpuku ayibi eloko loba ayibi chaussette soki omoni mpuku ayibi eloko loba ayibi soutien soki omoni mpuku abendi eloko loba abendi papier mouchoir to abendi mouchoir soki omoni mpuku abendi eloko abendi mbongo pourquoi oluka biloko okuta ngo na lidusu mosusu mosu oluka omona te me mokomoko emona ngo na lidusu
pourquoi Zoaka biloko 4 biloko simba mana maboko? C'est parce que étoile ya moto vandi na kati. Nde monde ténèbres sala kanini azonga. To sali campagne na nzambe malamu, l'église nzambe malamu na bonde la pona ba. Ba film ko ba leka, na opesa no ba image abo télécharger botsa. Ba leki ba lobi ke prière to sala kilo ba sous-vêtement ni mo abiso kana ba wese. Na ba toilette en tout na dans la douche. Mais la prière à l'homme de écouter ba sous-vêtement ni sali nini et monani. Et l'incolo ba. Voilà. Moussali. C'est les ambassadeurs. Quand on lobby pour tout qui est dans la rochité parce que tu vois que Moussali après qu'il tout qui est dans la rochité mais tout ni to yé ba Moussali. Bon pour qu'on peut pas comment la banda pour belé. Le banda pour ton foot la condition est dans ma belé. C'est parce que la moni pour quoi l'équipe na ba ndeni ki pour quoi na. Et ça na pourquoi normal là ba pourquoi normalité. Ba e ba. Na ndeni nini. Oki komona muso yo ki pena mpuku. Wale kani momoni ete. Eza ba pourquoi non. Musu pena okomona mpuku mpuku mo pena yo mutu ba ki mote ma otalo pena. Na ngebi soka za mpuku. Puku, mbwa, nyao, nyoka. Museleke te soit moni présence mote fakima. Mais on puku pena telemiko otalo pena. Boni aoni tapuku nengo boucher pena. Yo soka mbolo to kolia yo. Nani a vu ce cas un esprit, en qui kobaluka mpuku, en qui kobaluka nyau, en qui kobaluka nyoka, en qui kobaluka forme nyonso. Même mutu, en qui kobaluka. Mais excusez-moi, Sali, tous on a moi Sima, na ilo gomo vraiment au baki. Baki est aux akina no kacher avant au bon la montema. Bon c'est pas mingi na nzema mari misama. Tant on a no beta nzema mari misama wa beta na fafa wobina. Après wana ibana solo mabete. Parce que nzema nzambe. Mabe mon côté, yana kwa biso lo komoko. Même ndoki. Kwa kendo loka bi nzambe. Batelanga na koloka. Na okay. Même oui kwa kendo loka. Nzambe za biso nyoso. Nzamba za biso. Moussali. Azape nzamba mawa. Même le diable qui n'a pas consulté nzamba. Le soko koti na kaya bana na nzambe osimba. En tout cas je ya nzamba. Nzamba lingaka te ba simba ba oya yi. Na bande ko bima na nzamba wana. OK. Ba beti pena fafa sale langa bika moya ya ye. Sale langa bika mongai wana na obima ne pasola na. OK. Est-ce que ça t'es un mot qui me suit pendant d'habiter là-bas on a marre de ça. Ouais, on va bien bon on a bien été on boy. On dit moi faut ça ne fait d'aller mon autre la moto qui tire sa moto biso nyonso to bi nzi moi ne déranja un wana bino na monde ténèbres. Et ça polémique était na pesi bon exemple là ya makambo bolobi succès. Nous a pesi bon succès ezelo kwa mokili sala kanini Ici là quoi. Moni, on va qui succès et zélo kwa mokili et ça la kanini et les kaka. Moni, et le quoi frère Nabiso Armel Bomonia Yohana Boye côté ba caméraman. Il est pas un succès. Soit simbi peut pour filmer Moni que azo filmer image c'est bon. Ils appellent le col la oyo boye. Mais eza eloko moko ya mokili. Ekosa nini? Ekoleka, mais liloba na nzambe ekoleka te. Hein? Mutu akoki azoyemba na ye malamu. Hein? Azo sala ne makambo nyonso malamu. Mais makambo nyonso akosala eza makambo sa mokili. Ekosala nini? Ekoleka. Voilà. Mais liloba na nzambe ekotika la koleka te. Po yo lobi nanga ke ser wana tama po abanga ki succès sila. Non, succès sila. Mutu loko le dingwe ba succès sala. Mais wa pitanga kufi wa succès. To
obeta pe na makati. Tout wana elekana. Eza na litomba te. Après bon na mutu ko gagner nyonso mokilo ba bongisa molimo. Mais attention, banzembo nzambe yali. Banzembo pe ya nzambe te yali. Mo banzembo mimba oyemba awa boy. Soko landeli yango bien et yana ba signe ba sirène. Bon sala nini? Bon tsaka na kati. Voilà to lobela ngolo ya. Mais bana nzambe bazo kufa kuna na koyemba oyemba. Soko teli banzembo mingi bande koyemba manakala. Ezaki banzembo oyo et même na repentance pour koyemba eza prédication. Mais ya lelo a repentance. Ya lelo ko beta matina baba ba neti banzembo nini eza na mo ba sino wana. Ata mo des chansons ka. Publicité za Yesu Christ. Voilà. Ezaka pour sunga bana na nzambe. Publicité za ya Yesu Christ. Voilà, publicité za moto mokilité. Mosali toto tikayo to comme na suka mais tout le monde qui l'église aux a plein veillée. Baye ba téléphone, ba sali sabotage na éviter na motema olimbisa bango kangela bango kanda au raisonnaire moko tango na zalaki mais bano baziki maboko na éviter pourquoi le bani salamaki soki makambo bongo ekomela biso na veille de prière te ndeni toyeba ke nzamba akati na biso esinge tomona bitumba po tokopana ke nzamba akati na biso po mabondeli ya veille wana ebebisa misala bandoki ya veille mabondeli ya veille wana ezobebisa misala ya bandoki ya mabota na biso mabondeli ya veille wana ezobebisa misala na ya bandoki ya bandimi oyo bazwa kosambela alors monde a ténèbres esangani ngane na uti kuna na yebi bango te bamvute bana kotoyo batindi musu bakota na l'église baya kosambela moto ye kosambela koto na yo uti wapi na abengaki yo lokwa pe na banda ekobela na ozo bakisa malaria na antibiotique fatigue pongi wana tosisi 2h30 à partir ya 3h30 o bazalaki awa babandi mission basignale baninga na bango or kozomona soko te na suka mir wana po atwana na chantier bamadusu za bofilima ngo bamisu bamati likolo bagina lupango babetaka baboy banzili kwa baboy baotana na baninga bo bapesa consigne basukola biso ba obayina na kati bapesa ba telefone na madusu tango nzamba sali frère moko monika kwa témoigner awa pona mbasu amoni owanenga okata telefone asuka yo oyiba biso telefone okena ngo wapi abanda mbango kena sima pona bataki bya bakiti amataki taseni ni akini metokabi bona maboko nzambe bafinga biso babolo biso bamabanga banini babeta na maboko nzambe tolimbisa bango po nzambe pe alimbisaka biso ya basini ezolakisa kino mabondeli oyo ebebisa misala ya ténèbres po secret ya mokristo eza na moi te eza na butu soki kaka olongi butu yebaki makasi ya ténèbres nyonso esalini esili amen libondeli ya butu eleki libondeli ya moi po bakristo bazolala monde ya ténèbres elalaka te butu nyonso bazosala opération mpona kosala nini mpona oluka kodétruire via mokristo mais ntango yo otomboli otelemi na mabondeli ya butu wana bandoki ya famille na yo baosangana lisusu te moso bameki osangana babombe kiteli bango soko bakoluka na source omopesa oyo bapasa tozwaka mpe babitumba ya bandimi nani yango mpe bango ide ya butu moto wana bitumba nyonso centre nango eza nani eza pa na nga mpe na tour na nga na moto moko akati na nga kombo ye na yesu kristo ye nde lombe bitumba nyonso wana eza liboso na ye donc pozwa nga ifo longa ye lokwa ye alonga bango biso mpe bakokolonga biso te voilà. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, tout ce qui s'y pose dans les Awa, tous les 12 juin, Oyo, tout dans le terrain na terrain ya Bampela. Soko kotika na wenzalivyo. Oyo kitika kana wenzalivyo na Babylone. Ovanda kana commune nyonso. Tunaka Masina Petro Congo terminus. Otunika ka are wenzalivya. So kitika na wenzalivyo. Koti na kata wenzalivya. Wenzalivya face à face na société ya pétrole Petro Congo. Okotika na kata wenzalivya omona terrain moko eza liboso terrain Bampela. Voilà. Vous savez que si FM tout ici, on a invité
nga liloba eza kaka nabenga bandeko nyonso les 12 bana kauka po yo za na kauka nabenga kauka kati nabenga komi na kalamu voilà komi na kalamu bimba parce que biso nyonso toa ndenge moko toaka esika moko yolo kimbangu kauka matunge imokongwa tobengi quartier Viamen donc biso nyonso les 12 mutoza na erni musali à partir à 16h30 16h30 à partir à 9h juste d'accord donc ozana ndeko équipe complète ozana ndeko oyo esi maladi na ye ozana ndeko oyo esi maladi na ye elembisi bino esilisi bino mbongo bokoti banganga baprofete baprofetize suite ezala te nasengi yo mbongo te yaka na ye yaka na ye omona toana docteur moko moni docteur Jésus yende toolobela lelo yende toolobela na kati ya bomoi na biso ataka difficile nini epa na ye na lola ba pièce de rechange nyonso ya ba santé na biso ezali yo yakaka kokomona bolamu na ye voilà campagne wana bakufi bakosekwa bamaladi bakobika bakoka bakotambola baveugle bakosala nini bakomona na kombo na Yesu mosali prière à clôture pour monsieur Sina nzamba lola ozali tata biso tozali bana topesi yo merci po tozali nzambe okotikala nzambe tokumisi kombo na yo po tozali nzambe oleki likolo ya banzambe nyonso nanyango aza lokola yo nanyango akokani na yo moko te aza lokola yo moko te akokani na yo nguya moko te ya molili ekomi pembeni na talon na yo ozali nzambe okotikala nzambe papa tobandaki no émission oyo elongo tosuti no mpe elongo oyo nyonso akolanda émission oyo aboyi masumu andimi yo Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye aleka na kobika mpe azwa solution na kati ya baprobleme na ye na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen 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 merci